lisaponge bamama na nga makambo ya minene Mona Elibino, Mona Mood, bienvenue à votre chaîne Mona Mood. Ba maman nanga, ba yaya banzel, j'espère que vous êtes prêtes. Boka lisolo. Lisolo mutu msusu kuta betelinga tenga moko na vivre ango nga moko na moni yango. Makambo ya minene. Boyoka. Mais avant tout, na singi na ibisa lisolo na beti. Tant likambo esalami na sololi na mwasi oyo na kutani na likambo na ebisi nga nazala na émission nanga Mona Mood. Est-ce que vous permettre nga na beta lisolo pona te ya pe baninga na te ya ba maman ba yaya bana jeune fille banzele na te ya bang ay singa problème te soko beti lisolo na inanga na Orlando donc na pesi mbote parce qu'azo landanga mais c'est pas une Congolaise. Mais je lui ai dit, c'est une histoire que je raconte parfois en français, parfois en lingala. Mais elle comprend le lingala, mais elle parle pas très bien. Mais c'est pas une Congolaise, mais c'est juste une dame d'origine africaine qui comprend un peu le lingala, mais elle n'est pas d'origine congolaise parce qu'elle connaît beaucoup l'entourage du Congo Kinshasa. Elle comprend un peu, mais elle parle pas. Ce n'est pas une Congolaise. Je tenais juste à préciser. Mama nangai. Bandeko, ba maman, bosiko boyoka. J'espère que vous avez installé bien, vous vendez bien, na ba kiti na bino, na bandako na bino. Ba maman na vanda kinanga, nazo l'exalanga l'heure. En ce moment, il fait un peu chaud. Na vanda na bibona l'exalanga l'heure, nazaki na parc. Na parc wana na vandi na l'exalanga l'heure. Voilà, nazo kalanga musique. Voilà, na bina vanda, nazaki koslia, moi apéro comment caca, voilà, moi boisson, voilà. C'est qu'on a parc, vous savez, dans les parcs, il y a de tout. Hein. Ba jeune, baza, misusu, bazo sakana, bana bazo sakana, il y a de tout. Ba kokope baza, ils se promènent, voilà. Les sika nazalaki, na lieu wana, les sika nazalaki na parc. Quand il fait beau là, bah tu misusu babima, ici comme misusu, ezate a kiti na enase na parc alexane l'heure. Voilà, les sika nazalaki. Oh, na mona boye, bitumba batu bazoko suana, bosona na français. Tu vas me donner ça. Ngapi na linga makamba, esika makambo iza, na linga toujours kucha misunanga. Oh, nakoma boye. Nazoka makelele esika navanda ki makelele moko bitumba, nazoka ba mindele, bazo ba arrêtez. Mais bazo kope kisa bango te. Bakamatani na nzoto bazo bunda moka otika muninga te siko na ba mibale moka zaki penza maman akolo baba maman ko na ba oko pc âge déjà ba 60 ozomona ba maman siko mususu na zaki jeune tukoloba peut-être 40 ans ozomona il y avait quand même une différence il y a âge ba maman bitumba bazo pasola na bilamba. Donc, azalaki plus jeune, azalaki moins jeune ko azo passe les lamba maman azalaki. Donc moi ça azalaki na robe à jaune. Mon quand si temps ils habillent attaquer robe na jaune azo passe la bilamba. Asinyo pe na nani ati passe li ngana intervenir. Ngalo nini. Nalobi maman, madame arrêtez. Ngana Monica moi c'est maman. Na ebi na ngai te moni par respect. Hein. Quand tu vois une maman, tu dis maman, quoi. Par respect. Nalobi, maman, arrêtez. Le quoi, la batou bazao kabola, bazaki bekolo mindele, bandi, oh, arrêtez. Mon kabi, on va appeler la police. Nga quand on a commis, na ebisi, maman. Je me suis même pas adressé na wazaki plus jeune. Voilà, na s'est adressé na moi siwan. Maman, siko bazaki ba nounou, ba maman na bazaki ba nounou. Bana na poussette, bango bazo bunda. Mais quelle incompétence. Yo za na dans bazaki na lieu na bango musala bana na poussette bazo bunda. Oh, mwana bi qu'est-ce qu'il y a maman, qu'est-ce qu'il y a? Na simbié, moko pe mobali mo azaki kuna asimbi mususu. Oh, c'est elle. Elle me doit de l'argent. Oui, je l'ai vendu des tissages, des sacs. Elle me doit de l'argent. Elle me doit 600 euros.
Elle m'a pas encore donné. Et puis, Moussous a dit, pion, je veux pas donner, pion, je veux pas donner. On a dit, non, maman, arrêtez, arrêtez. Il y a les enfants. Hein? Il y a les enfants. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Mais moi, c'est fini, moi, les nounous. Ah non, 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 moi les nounous, je peux pas. Moi, là, maintenant, les gens, ils généralisent. Là, c'est quoi, yo? Nazui, maman, na pembe. Azagi, bilo, ulambe, panzani, pasuki. Nazaki, na veste, nangao. Je vous dis, nazaki na veste nango, na pesier veste, na pesier veste. Donc na pesier veste. Veste en yango azongi selinga. Na sukolango tangu na nako na sukolango moko. Nazaki na veste na pesier abombi parce que bilamba ne pasuka qui soutient les hommes catastrophe. Le col azaki pembeni. Na si vous avez rien sur vous? Ah ben non, j'ai ma veste nanda. Comment on dit que azaki tu vas nounou. Comme il fait beau à Kiti kotambisa mwana et donc atika ki veste na zaki neka na robe na ye bango ba pasoli yango na se ba pasoli yango tamoko mwa zaki te na se pasuki akangi on lizita allez na pesier veste na prêter veste na laissez madame je vous accompagne non na ketika eti na ndako na ba dû expliquer maman qu'est-ce qui se passe alobi non azana nyongo nanga natekaka biloko na nga ti lelo azokopesanga mbongo te ti lelo nalobi non maman bo se calmer je la connaissais pas mais na mawa wana nabi na ye bo se calmer ba retrouver solution bato bakaboli bango oyo ake na kote na ye ngami nazalaki na mama nazalaki mokolo bapasolaki ye bilamba nayesi bino so bomonaka heureusement t'as des gens t'as des bonnes personnes po bato mosusu bange bafilmer non ça se fait pas. Et ça teinte quand même, il y a une image à moutou. Bah, on ne peut pas filmer la situation. Boy. Mais comme la ABC, maman, est-ce qu'on a encore raconté ça dans la mission? Non, tant comme tu as un problème, t'es ma fille, vas-y. Il n'y a pas de souci. Et ça, juste pour nous, Sabino, en tout cas, bah, maman, nanga, histoire na uti ko betela bino ngamo ko na uti omonango eza kute mtu histoire na betela bino c'est les gens qui me disent c'est les gens qui me disent mona raconte mais oyo ngai moko na moni yango ngamo na vivre histoire et salinga malili na nzoto boyebi pourquoi ba maman nanga baswani pourquoi poni loko muke azaki moka azaki na nyongo na ye ya 600 € eumeli azokopesa nyongo te. Et puis à Oten ememi bitumba ememi koswana soki tozala raté mais moko na toyebi te ndeni bange basala bazokobunda nayebisi bino bamama nanga bayaya banzele nayebisi bango nalobi mais bana basi bamama baza dangereuse donc ngamo on a vivre scène elamba penza azopasoli elamba osala mpe bebe toi là tu vas voir. Toi là, tu vas voir. Tu vas me tuer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas me donner ça. Son père. Quand la lobby. Na bangi na lobby. Ça dangereuse. Pour na mbongo 600 €. Yango na ba maman na pour na yebisa bino que ko défi sa mutu eza na ma bête so mutaza na besoin eza na ma bête commerce pe eza na ma bête. Mais ba maman nanga ba yaya nanga biso nyonso basi tosala attention avec qui okopesa mbongo okoconfier marchandise nao voilà yezo sala commerce nao opesi mutu aibisio na opesa mbongo dans un mois et comme 1 mois et simbite comme 2 mois 3 mois on tout ça l'attention franchement tout ça l'attention avec qui faire affaire on peut pas faire affaire avec tout le monde tout ça l'attention et puis dans un autre sens ngaponanga en tout cas tout ça la attention pour nani parce que yé moi si on a zo défisa azoteka biloko ba to ba fouter après to boité mais ba maman nanga ba magasins zanango partout ceux qui peut pour na sac ceux qui peut pour na tissage ba magasins zanango partout au lieu que ko baby sa réputation déjà réputation et zobeba parce que qu'est-ce que les gens ont dit ba nounou moko le pinga na yonga na linga confier ba na ngate na étranger au monde. C'est juste ces deux femmes-là, et au bébé, sa réputation, nounou. Parce que nounou a bien bazar, assistante maternelle a bien bazar, police a bien bazar, professeur a bien bazar. Voilà, faut pas tout généraliser, faut pas tout mélanger. Bango bazar ma bé, sali actement, franchement, sali actement ma bé. Ceux qui parents,
bayoki yango peut-être ero basi babengani bango parce que batie bana en danger en sécurité sikoyo biso tozalaki boso ezalaki na libanda bazobunda imagine na nzela bavoiture ndenge eyaka bapoussette wana bana bozala wapi baza vraiment très dangereuse nga na conseil mama wana maman ata problème luba osilisa mosala odepose bana wana bokobunda bokoswana ata police à intervenir mais osali on a cadre moko te po tia bato mosusu en danger eza neti ose défendre yo moko ata oza na raison to oza na tort mais jamais yo oza na mosala na yo na bana bo soki lelo bana wana bazwi likama bino mokeye prison nayebisi mama wana bongo abi oui merci ma fille merci ma fille esinga j'ai compris merci ma fille yango wana vraiment bamama na nga c'est vrai que parfois eza nango peut-être des fois dans notre culture on est comme ça na culture na biso odevisi eloko ozela moto apesa mbongo mais des fois ekendaka toujours na baproblème parfois ere mosusu eza bien moto mosusu odefisie moto mosusu otekeli ye abi na opesa mbongo le 5 pa apesi mais mosusu le 5 ekomi dans un an yango tosala attention pour toéviter baproblème toéviter bacatastrophe nayesi mama na maman bon soki okweyaki mpo aza quand même maman akoki mpe okweya po fi wana ndenge azopasola bilamba eza mpo atya ye na bilamba atika ye sans bilamba donc non seulement manque de respect donc ye moko asi ridiculisé donc voilà vraiment histoire oyo nabeteli bino nga moko na vivre eza kutu te moto abeteli nga ngai moko nayisi bino donc ti sikoyo naza na image nango batelemaki bamaman batelemaki bazopasola bilamba moko apasoli elamba nga nalobi nga nazokima nalobi maman nayebisi mpe ya bango be maman aujourd'hui tu vas me donner ça pipi bazopasola donc na bazopasola mpe ya bilamba ko nakamati veste na wana nayebisi tia nabwakeli ye veste elle me doit de l'argent ça fait longtemps elle me doit 600 €. Nga nalobi nga nalobi te non franchement je savais plus où me mettre yango wana vraiment bamama na nga nasengi bino pardon soki mosala bacommerce eza nango mabe te ongo te oza na biloko na ozotekisa vaut mieux tout de suite ozwi mbongo na yo comme ça oza tranquille soki eza oh non donne je vais te donner l'argent demain non comme tu auras l'argent demain yara na mbongo nga mpe na opesa matériel c'est bon wow. Soki aboyi na ye tant mieux mais oza en paix po boye eza mabe eza vraiment mabe vraiment j'espère que lisolo nabeteli bino bamama na nga bayaya banzele j'espère que ekoki kosunga bino soki mpe boza na situation wana bosala attention voilà on prête pas à tout le monde bato mosusu oprêter alimwe on prête pas à tout le monde faisons juste attention ça peut arriver oza na but osala commerce na yo misusu batekaka par exemple babijou basali commerce na baotekaka babijou baotekaka bacliente voilà misusu ezalaka automatiquement basali basite na bango voilà eza déjà commercialisé eza déjà voilà personnel misusu ezalaka na ndenge ya bouche de bouche à bouche voilà particulier en particulier mais mosusu emarche raté donc faisons attention osala attention à maman nanga j'espère que vous allez bien natiki bino je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Merci ba maman nanga, merci ba yaya, merci banzel, merci Nabino, oh chaîne Nabino bo karamasolo pour édifier bino, pour kebisape bino et kebisape nga, voilà parce que des fois na ma témoignage à Batou, yumo poko zwa ligne mususa conduite. Donc je vous dis à bientôt, c'est Mouna Mou de votre chaîne de divertissement, votre chaîne, la chaîne elle est à vous. Je vous dis à bientôt.